Constat, il y a deuxième jour, il y a test national de fin de cycle primaire. Ezali ko continuer deuxième jour ezali le micro ya KNB to Kitsaki yango na terrain pour na kotala ndenge ni bana bazali ko lekisa ba épreuve oyo et surtout que tozali na troisième vague ya Covid-19 est-ce que ba geste barrière ezali ki respecté Hervé Zaka ezali na terrain bokozo yango na édition ya mokolelo 7 morts mususu ba kufi na partie 1 c'est la République démocratique du Congo ezali toujours œuvre ya ba rebelle ya ADF oyo bazali ko continuer ko sala ba bêtise malgré état de siège oyo ezali na deux provinces na biso ya République démocratique du Congo. Lisusu côté Assemblée nationale état de siège commission ya défense et sécurité ba accordé 48 heures na ministre ya défense aya ko s'expliquer et surtout que ba outi ko prolonger lisusu état de siège yango pour na 15 jours ba député nationaux ba ko bengisa ye pour aya ko répondre na quelques questions oyo ezali le ba préoccupation na bango. Sixième vague ya bakuluna oyo batindami lisusu na kani ya makasese bazali au moins 375 Congolais oyo bakei ko rejoindre bandeko na bango na kanya makasese esika wapi bazali ko sala masangu ko sala madesu pe biloko ya ndenge na ndenge kaka na cadre ya ko senga bolimbisi na ba Congolais beaucoup lia madesu pe masangu oyo ezali kolona manakanya makasese pa ya bana na bino oyo bazali ko semer terrain awa na ville ya Kinshasa wana ezali quelques sujets oyo to développer na édition ya mokolo ya lelo KNB News première chaîne d'information en continu na lingala édition il y a vendredi 6 août 2021 oyo nazali na plaisir ya ko présenter bino yango avec impact na idéologie mais boyibi ki na se tarabino toujours bolandi malamu. Bon début ya week-end na mabota na bino ministre congolais en charge ya enseignement primaire secondaire et technique EPST le professeur Tony Mwabakazadi a lancé mokolo lelo remise gratuite ya ba diplôme d'état na ba finaliste ya édition 2019-2020 mokolo lelo vendredi 6 août 2021 depuis ville ya Bukavu chef lieu ya province ya Sud Kivu et sika azali ko séjourner tokozongela yango avec force détail na ba édition na biso oyo ezali ko ya na ba kango ne bandeli ya édition oyo deuxième jour ya TENAFEP bana bazali ko continuer ko sala test national de fin de cycle primaire na bango Hervé Zaka kitaki na terrain pour na kozwa bango pe ko yeba ndenge nini ezali koleka bolanda reportage oyo. Ba finaliste école primaire ba affronter avec sérénité et confiance deuxième jour ya test national de titre primaire TENAFEP na étendu mobimba ya RDC na Kinshasa journée à vendredi 6 où eleki kitoko pour na élève au bazali na porte ya cycle d'orientation cache-nez gel désinfectant lavage de mains obligatoire pour na bana nyonso ba se présenter qui na ba centre ya ba épreuve pour na kosala TENAFEP na bango selon ba témoignage ba élève ba talisik ba geste barrière ezalaki respecté pe examen eleki na kimia pe bazali na indiqué que ba kozwa pe ba kolika étape oyo l'équipe pour ça ba rapporter bien ça va comme bien ça va rapporter bien tout ça va comme bien. Quand on se fait ça parents et puis surtout se fait ça par messieurs pour attendre ma première ça respecter. Est-ce que vous vendez combien de papa? 2 personnes. Et qui vient parce que ma question va tchaki ezaki difficile et ezaki facile. Nyonso te ezaki difficile ici c'est ça ndamunde compliqué. Oui, compliqué. Ezaki pas ébélé, ezaki des questions. On est sur 25 questions, des questions des compliquées. Dans mon flash, c'était lave main des ailes. Deux. La question ya passe mais aussi on batuna qui question à état liquide à l'état solide. C'est la fusion. La fusion. Qui tombe ma case, on a dédé par avant 1 mètre. Nous c'est Zali.
na ba lave-main tout complet. Test national l'étude primaire TENAFEP 2021 et qui lancé dans la ville de Goma, la province de Nord Kivu. Jeudi 5 août, wapi ministre ya EPST Tony Mwaba azwamaki esengeli koyiba que TENAFEP édition 2021 et connaître participation il y a 2 23 763 candidats inscrits na kati na bango tokuti 9 053 363 filles. Ba candidat yango bazali répartis na 7716 centres na étendue mobimba ya territoire national ya République démocratique du Congo. Solo penza pa na deuxième jour ya lelo vendredi 6 août bana basali mathématiques pe basali lisusu ba science to souhaiter bango kaka bonne chance pour que bana oyo bazala avenir ya kitoko pour la République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. 7 morts les sous ba congolais ba koufi les sous ezali bongo œuvre ya ba rebelle ya ADF ezalaki mingi ba cultivateur oyo bazali ko kende bilanga na tongo nde batondaki bango embuscade oyo pe babomi 7 personnes mokoka pour la reportage. Au moins 7 personnes ba koufi pe 4 bazali blessés misusu bazali portés disparu na nouveau carnage ya ba hommes armés oyo bazali assimilé na ba rebelle ya ADF na localité ya Kivi na groupement Batangi Mbao na territoire ya Beni na Nord Kivu événement oyo esalani mokolo ya lobi jeudi 5 août 2021. D'après société civile locale oyo atalisi likambo oyo na presse locale alobi ete bilan oyo ezali nanu provisoire pe la plupart ya ba victimes oyo bakufi bazalaki en pleine activité ya bilanga. Bilan oyo tozali ko avancer ezali nanu provisoire. Ennemi a exécuté ba civil pe likambo oyo salami alors que bango babandaki ko effectuer ba activité na bango ya bilanga pe misusu bazalaki na bandako na bango ndenge atalisaki Kinos Katu président ya structure citoyenne oyo. Défenseur ya ba droit de l'homme oyo asengi par ailleurs na ba autorité militaire na vigilance pe azali ko alerter que ennemi azwaki direction ya Mabatundu. Nazali ko senga secteur opérationnel Sokola un grand nord a contourné manœuvre oyo ya ennemi alingi ko créer. Azali ko sala ronde na ba région oyo ezali reculé ya localité na but kaka ya ko inquiéter population ezali na tango sikoyo ya ko lancer offensif contre bango ndenge atalisaki ba activité nyonso ezali ko tourner au ralenti na plusieurs secteurs ya ba villages voisins ya lieu oyo ya drame oyo uti ko salema suite kaka ya unième tuerie oyo donc misala nyonso ezali ya ko fanda pe ezali kutu ko causer na déplacement ya quelques bateaux oyo bazali ko kima ba atrocité oyo esalemaki mokolo ya lobi na bongo état de siège population ezali ko senga na bino vigilance pe ko renforcer effectivité ya ba élément ya ba FRDC na ba coin oyo nyonso ba embuscade ezali ko chamaka na ba groupe armé pour na ko inquiéter population. En tout cas boye kitoko te ba kondibo chama ele kimia ya solo oyo congolais azali kozela ekota véritablement na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Commission de défense et sécurité va accorder 48 heures na ministre ya défense pour répondre à la préoccupation na bango en tant que ba éli nationaux awa reportage ezali signé Naomi Pila. Ezalaki na cadre ya réunion et évaluation et état de siège au ezwaki présence ya ministre ya défense nationale pe quelques officiers ya force armée ya République démocratique du Congo. Des bongo président ya commission de défense et sécurité et Assemblée nationale Bertin Mombozi a indiqué que commission ya défense et sécurité et Assemblée nationale est accordé délai à 48 heures na ministre ya défense nationale Gilbert Kabanda pour répondre na ba préoccupation ya ba députés nationaux. Il a indiqué que 48 heures wana eko permettre ye azo ba réponse na ba préoccupation no sozali ki soulever na ba députés nationaux. Seigneur to bosana te que kolandisa na ba orientation ya bureau ya Assemblée nationale nde wapi ba démarra ki série ya audition et ba membre ya gouvernement entre autres ministres ya défense nationale
lisusu ekolanda na ministre ya intérieur ministre ya justice pe akoya kopesa oyo ayeba élément de réponse na nyonso ezali kosalema kuna na Nord Kivu pe na Ituri wuta badécreta état de siège kasi ezalaki mingi tu ya ministre ya défense oyo ezalaki accompagné na chef état major pe quelques généraux oyo bazali kojouer rôle na baopération oyo ezali kosalema na cadre état de siège na province ya Nord Kivu pe ya Ituri. Kasi commission ya défense pe sécurité et enseignement national batalisaki que masolo na bango na ministre ya défense ezalaki kitoko pe elekaki na climat moko ya sérénité wapi baéchangeaki sur plusieurs sujets oyo ezali kotala état de siège na Nord Kivu pe na Ituri. Ministre ya défense atalisaki que vu 48 heures bapesi ye akei kobongama pe akozongela bango na bareponse nyonso na préoccupation na bango d'ici lundi mpona kozwa na ministre ya justice mpo nsima na yango bango bakoyamba ministre ya justice mpe bakopoursuivre baaudition na bango. To rappele ke au cours ya séance plénière ya lundi 2 août dernier plusieurs élus nationaux notamment ya Nord Kivu pe ya Ituri baexigaki évaluation ya état de siège décrété na chef de l'état wuta le 3 mai dernier. Kasi esengeli koyeba que prorogation et état de siège pour la 5e fois et salemaki dans l'Assemblée nationale le mardi 2 août et ezalaki lisusu adopté na seconde lecture na Sénat ou ezalaki réuni en vidéoconférence kasi lobby eleki président de la République a promulgaki mobeko yango donc pour la 5e fois état de siège ezali prorogé na Nord Kivu pe na Ituri. Kinshasa et l'équipe partout. 375 kuluna bakendaki bongo uta mokolo ya lobby na kanya makase se bake kosala musala na service national après ba binyo so oyo basali na population congolaise bake kosala bino biloko ya kolia po lobby bolimbisa mabe na bango. Bolanda reportage oyo. 6e vague ya 375 bandits urbains oyo bakangamaki na la police ya ville ya Kinshasa bazalaki transféré mokolo ya lobby jeudi 5 août 2021 na prison ya Kanyama CC na province ya Lomami esika wapi bakozala consacré na service national avant ya kozwa avion na bango ba malfra oyo babengamaka mingi na kombo ya bakuluna na Kinshasa bazalaki présenté na gouverneur ya ville na nzela ya commissaire divisionnaire adjoint ya la police le général Silvano Kasongo. Il faut que police accentue traque pour na ko décourager ba bandits oyo au fur et à mesure que tozali ko avancer et ko zala lisusu na bakuluna te awa na Kinshasa ndenge ya déclaraki numéro 1 à la police ya capitale congolaise. Après avoir félicité la police pour la musala ou ya malamu salami, gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean Tiningo Bilambaka a affirmé que objectif na komona ba bandi oyo na Kanyama CC ezali komona bango baye kola misala pour la réinsertion sociale na bango. Placé sous commandement ya général Kasongo Kakwik, service national ezali moko ya ba école ya socialisation mingi kati ya bakuluna oyo bakoyekola ko fabriquer ba banc pour na ba élèves misusu bakozala na kati ya agriculture ba fille bango bako apprendre coupe et couture ndenge affirma ki Jantiningo Bilambaka. Et sengeli ko rappeler que 375 kuluna oyo batinemi na Kanyama CC bazali ko constituer 6e vague. Avant bango ezali déjà na plusieurs autres centaines ya babandi oyo pe bakangamaki na ba différents coins ya Kinshasa bazalaka déjà kuna na Kanyama CC. Donc bango bakei ko rejoindre bango peut-être pas la musala ya service national pe ba apprendre misala ya ndenge na ndenge enfin que lobby bazonga batu normal pe ba servir mboka na ba différents domaines Kinshasa et qui partout. Toujours dans le cadre de Fula Masolo, Potopoto Blevita, impact na idéologie pa ba bébé, ezali ko sunga bango bakola kitoko, meka okopesa biso raison. Kaka ndenge amesana na ye ko sunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita. Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines. Sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie.
farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour na développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya monde. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Maladi nyonso oyo etali misu na place que ozwa avion le temps de la visa okende ko se faire soigner na mikili ya libanda Ariel Optique ezali awa mobimba avec ba pareil nyonso sophistiqué oyo esalimi pona musala wana pona ko traiter yo ko sunga yo ozwa kimia landa reportage oyo Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pona na chirurgie chirurgie wana ezali po na bapasi wana ya cataracte na bapasi etali rétine. Donc ba Congolais bato baza na Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville bato baza na intérieur ya mboka na biso ya Congo bo baza na pasi wana bakoki koya po tosala tosunga bango na pasi bazali na yango. Bon, c'est aussi une opportunité aux allées occasion ko yebisa baninga bien que bango nyonso ba se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nyonso balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako kosala yango awa te sika tokoki kosala yango awa concernant rétine pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akende to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana pona bapasi wana tokoki kosala tozali kosala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bandeko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. Première chaîne d'information en continu na lingala KNB News to tchela bino chaîne kitoko na YouTube et sika bi bozora ba information ya ndenge na ndenge surtout mingi kindoki politique avec Naomi Pila Kaskobo sanate ko s'abonner po bilengi ngeli ilala rande awa tolingi kimia to sangana po to kende oboso na kosenga bana président ya Grand Kassai communauté ya Grand Kassai abenda bande kone matoi kwa ngai na zakolo basika na kanisi na tindaki message na Gemena na radio Liberté Gemena na lekisi message na kanisi likambo ekozonga te mais bobebisa bolingo katia cardinal na président de la République te il est certain moi bilobalo bezali mais ekiko bema batote na niveau na bango ba wi ko régler ba makambo oyele kibiso biso ba so to yebite. So penza ozampaka ya ngomba de pesca ozampaka pe na bambula na ko vivre mingi na mokili lelo yo monter ya tribalisme na kati mboka na biso route histoire apparemment montango ekomi makasi nde na tango oh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est à la base vraiment ce qui vraiment faut qu'on analyser on a ndenge wana nini ko ça que monter ya tribalisme les recul na yebi makambo mana Mayei bateau bazali kososola utilité à décentralisation te
balingi kopesa décentralisation connotation ya mabe ya tribalisme. C'est ça le mal. Biso toza batu ya boy. Donc tango tozalaki Mobutu aye na mama moko, tata moko, bokozi moko, ekolo moko. C'était bien beau, ça c'est l'unitarisme. Mais biso décentralisation ezali la division dans la diversité, l'unité dans la diversité. Tozali bon moko, mais moto na moto ayeba kosala makambo esika ya azali. Ezali bokabwanité. Batu balingi ko bebisa décentralisation. Baza ko kotisa tribalisme na kati. Okomona meme na province de Mambré. Quoi grand Équateur. Okomona ba mongo ici baza komizo ngisana na kibongo. Omona bangwaka omona ki oyoka audio wana biso bangwaka. Okomona ba différentiel wana eza ko tinda bato ba bebisa décentralisation. C'est ça ma lecture. Mabeni ni mobali to mwasi okoki kolimbisa te na partenaire na yo. Magazine Kaini Beto s'intéressa ki na sujet oyo. Pe Hervé Zaka na merveille mobende bazaki na terrain boyoka réaction ya population congolaise. Pardon, ils a permis ba bonne manière oyo mutu il faut azala nango po azala malamu na batu nyonso. Yango ezalaka malamu na baboti balakisa bana na bango comment kosenga pardon tango bazana no mikie. Kasi kaka kosenga pardon te me kolakisa bango pe lisusu comment soki mutu asengi pardon ye pe alimbisa na kote na ye surtout na libala il faut mwasi na mobali bayebanaka kosenga na pardon oyebi ke na couple yuma azalaka te yanke pe azalaka te kasi yango pe ezala point ya faiblesse te ozosala na yo ye mabe po oyebi ke na suka ntango okoya kosenga pardon ye akolimbisa yo. Tango biso magazine KNB News to kitisaki micro na terrain pe totunaki na bakinois nini okoki kolimbisa te na partenaire na yo. Eloko moko ya mabe oyo mwasi akokai kosala tokokai kolimbisa te eza te. Puisque Bible elobeli yango tout péché est pardonnable. Quel que soit à commettre d'adultère en dehors ya mbai na ye a tricher. Yango moko Biblia epesi ba référence biblique ce que lingi olimbisie ce qui peut tiki peut eza péché te ce que limbisie eza peut péché te natang to vanda kana batu il y a des points positifs et des points négatifs donc na vie na eno surtout o ya sala ki pa ine zaika kana négativité ou bien zaika na positivité c'est pourquoi tant to vanda kana mutu faut il va gagner tout peut arriver pour nanga ce qui moi si asali adultère hein na olimbisie te. Et puis Bible résout bien que moi si na mobali et le que cause la marque c'est ça adultère. Si quoi yo ce qui que yo mobali olingie makasi wana na compte na nzambe azate wana ko entre bilomi bare bo arrangaka mais na ndenge nanga to ka moi si abimi di bande boye donc ata azara mikoka na ye avanda na ye mais mobali ata bimi le bande sala na eloti po mbala chef na olimbisa te po aza muntu oyo ngai na pesele mbongo loko na pesele mbongo nanga ya ko pesa mbongo chez biso te ngande na pesi mbongo yango na kolimbisa te par rapport à mutoki nanga mabe wana ekoza mabe moko oyo ezaki eza choquant vraiment eza pende kosinga na motema wana pende ata basendeni soit ezala na bacondition tokabwana yokiei ngati na kiei ya wana kolimbisa mwa ndambu mwakande koyeba ndokita ndambu na omona te me eza toza wana na omona yo so ngati funa zongiselo chef moya makasi nazongisa vraimen eloko wana oyosalinga sobeke mabe wana osalenga kolingaki mwasi donc ngati funa nzela mbanda yo po okutana ngala yo aha Yoko koyoka pasi ana seke tolimbisa niyo bisinga te moni oyo sali na limbisio ngato oyo salaki ngato na limbisio want to continue c'est vrai que eda choc moya makasi na loba koyoka kati na loba koyoka kati na répéter ngo wana senga
namoni na olimbisa te. Non, epa mwasi mabe ya makasi oyo bako balimbisaka te eza kaka ekobo. Le reste on peut ranger et peut cause yango solution. Mais na ekobo eza difficile parce que akomemelo bana mosala libanda yelo bango na ndako. Mais ekobo akomemelo maladi libanda yelo na ndako. Ako même matin sécurité na kati ya ndako ndoko na yo moko na mobile te. Parce que bato ya rulinga na bazali bale olinga libanda par exemple bako contourner pe contre ba yeko bare yo kopatika na mwasi wana. Man. Ya wiki mabe za ekobo yango conseil na kopesa na basi ke non. Il faut yeba sentiment à entre na mobile ne ezo ko évoluer. Parce que basi ba yeba ka eloko wana te. Abana mobile ma yeba ka mobile te. Mais mobile musa ko bana mwasi ba yebi mwasi te. Il faut basal effort. Bareni na premier sentiment bango mibale ko yango ne ko za la première base ya conduite na bango. Mususu ko za mbali mususu mona mwasi na ndako ne telo oborote. Il va y avoir sentiment dans le système les bandes. Moi ça vous fait la difficulté. Aza être humain ne peut mobile azali. Tous les sentiments mal azali ngo moi ça maza nango. Yango to sien que non et la moi c'est à la mobile. Ba yeba ka ba sentiment na bango ba ko partager ko équilibre dans la kata libala. Pardon est une puissance qui libère, c'est-à-dire ceux qui moninga reconnaître qu'il y a salio mabe pe ayeko senga yo bolimbisi yo pe na ngambo na yo ifuza na motema ya kolimbisa. Mobali na yo to pe mwasi akoki kozala na défaut kasi soki ayebi koma kosenga pardon yo pe il faut limbisa ye. Kinshasa et l'équipe partout. Pour informer bino ezali devoir na biso. Merci pour la fidélité. Oyo bozali ko continuer ko pesa na KNB News première chaîne d'information. On continue na lingala pour bébé awande bozaka ba vraie information sur vérifiable et d'une manière très professionnelle. Merci na équipe technique nyonso oyo et assista kinga na édition mokolo ya lelo pe na équipe rédactionnelle na moni bongo Peggy Ilunga na caméra oyo pe Hervé Zaka double poumon na caméra oyo mususu pe technique et simami bongo na Papa Timothée Kayembe na régie édition ekumamaki na merveille mobende secondé na Naomi Pila toujours la coordination il y a Grand Lion il y a communication Jimmy Mukendi Chimanga tukutena na mikolo ezali koya magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino